Capage TV. Capage TV. Biso ko répondre à batututé. Pour batebele ba so répondre bango au mona kabo bu. Opesi makabo. Et alors quand on a fandaki namoni oh. C'est le a commis makamo na page na e abino alarme saka alarme kufi. Si on a compris ngabi muto nde na yebi ay bokomate. Do ba komelie. Si ay ba komate ngabi nenga zaola ba komelie na page na ye. Si on muta komelie yaza ko lo bango na voice ou bien ta ko expliquer ya ko expliquer boule. Si on mona na comprenate makam na ngato mona dukaka netsa ya. Zoka bosa ne kana na poma poso. Savon moko te linga ye, mafuta moko te linga ye. Na wenge asa ndola la pe bongo. Ala la penza bongo. En tout cas mona na zana. Kutu mona na expliquer bien te. Ya la la siko mais azali munoko polele asuka na ngazo pente. Na bisio. Na et puis si banda makamba pression na balobaka la la munoko polele. Na ko banga. Na ko banga binzinza ya ko kota e. Siko la ko na ye banga parce que munoko wango na ko lale. Comment kangama? Et puis il y a un stade nyoso na beta stade te ba stade nyoso ya wera ya diembela ya ferre ya diembela mais neni na beta loko na yemo ko te bang bang et loko mais inspiration de ta mi kinza selo bang bang kakola bien to beta loko mi kinza selo ah ya solo bang bang seleyo solo mi kinza neno saka ba wangila ba wando pola ba nyau ba sangisa na bampuku ba kelele ba ibu siko na kimukolo na eba te so sele ba sola nyewa ne sila te sila te na ndimite sinza ba tu mso za héréditaire ba mso za don ana don ya sumberi donc sumba eza la sele yo na na mona mutu nengo ya te liste ça kama wenge c'est na zo yebisa na omoni mona to ba sambaki na bisele to kutala li munoko polele na pesa ke fotite na bia mwana yo seke tanga yibake vite fait sona fandeka mukia tikalaki alonga yo ko mikinza tracteur tompa bon je me suis écouté na faire na poto to benga na et to me mai faire simbi na ngala simbi to me mai to me mi bi to boa ke ti libanda si ko écouter na hiver to popolaye te ya solo na zo ebisa to popolaye donc aza mutu moko donc c'est la mission etalié ala la munoko polele babosa na ki plus mikinza toza na concert moko na Londres oyo lelo na minute wera son roi de la forêt production makasi eza nilete zaka bandokio ezala ke soit Meli Muscador aliena semoul na poto a commis na internet baza makasi na kokoma tout le monde na koma journaliste c'est cette date to changer place te OK mais sauf que na minute oyo ba musicien ba longwa déjà avant ba okende vendredi oyo ba vendredi oyo orchestre Mobimbekei ba okoma samedi na Tongo donc on azo benga bana nyonso à Londres boya ko yamba wenge musique maison mère ya wera son roi de la forêt tout cas on peut sa félicitation la 5e génération nyonso ba beti ba stade le Fally Ipupa na benga ye c'est le mec qui a osé Fally Ipupa en tout cas les mecs qui a osé parce que tango ya osé ba ninga ne pe ba ye faire chair de poule c'est le mec qui a monté de quoi il est capable ba tu ba ye ba ki non ngana tangati ngana tangina nani roi Baudouin na George Bush après c'est quoi Richard Watanabe c'est le mec qui a peur de rien donc c'est un courageux ya moni bango nyoso 3 na benga bango sikoyo ba les premiers te na bota peka na mama moko tala discipline ngana peka mobula ya te nde bato na ba fikini botcha ba irresponsable ba occuper pe bana te po batebele ko maka so alango aboti te lobela bango mabe makasi yo zo bota selo quit non c'est pas bien ngai Sankara nana batebele bato bazo confondre ba kansaka ke ngai kaka côté msusu bato mso exemple ya Ipupa OK oui mais te ba lo bani ndé bon ya on a zong se bango siko na mission pe ya confrère na okaka na yepe na répétant wana bina na batebele na répondate OK siko ngai Sankara depuis 1997 na bando répondre bato lelo ka ndingo na maintenant et puis na ça bango na porte parole te ngana porte parole te ngale yo nazana makambo ebele na sala na orchestre et puis à part wana naza homme d'affaires on peut faire me péter autant présence Léo il pète nous pétons c'est comme on a même c'est ma moi ma belle après enfin ne peut-être comme alarme et confi c'est le na muninga na que ça soit la dernière
ça sera la dernière fois. Kasi on peut faire au chapara. Kanda na ka tanga toteka pétrole na zako lekaye na sombe pa mama na msusu. Kanda tika na ngoya ngangwa. Te abiba lo ko na kete côté wana. To koli na ye. Aya vimba sko koto selo a vimbi na 660 mukie. Na habite so ya nini. Je me sens mata pesé boy mutu comme de do pesé. Eh babi ongombe. Ongombe. Na ebia ka finga ba. Ya finga la baba singa ite. Na mateya nyoso na église faut kanga mateya. Ba ya otuna bino mateya ki nini? Yo faut kangelo moko selo ala la ka munoko polele et puis kolomi kinza. Et puis yali kukuma. Tantan. Qui a bien. Anna London. Merci beaucoup la geste. Au vous salue. Il est kangaki, il est pour vous. Makopa naloba. Loba. Yaya eza ko beba soko zangi. Siko za wano kila mtu. Zambalo Kinduka. Ta. Ta ta. Ta. Yakofanda. Ta. Ta. Je vous invite à mon concert. C'est 26 août 2023 à Londres. J'ai confiance, c'est bien loué Rasson, le roi de la forêt. Solo l'a bien. Vous avez compris la réalité. Dieu n'a jamais été corrompu. Ezakoya, Ezakoya, Ezakoya. Le 26 août Oyo, à Londres, dans la salle Indigo. Yaya, Bayara Kak, on sait jamais. Loketu lo salama, mwese na loketu. Blocadena, je vous aime beaucoup. Allez, communiquez. Communiquez. Bloquez Cadena. Balobia, Tozalawana, Totombo la culture. Le 26 août, concert Ezana. Okutanana. Kamerosi la kaka. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. de beauté et Rude Beauté. C'est que la maille est dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya pakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso otapembe avant batalo na lelobano ta biso na misala donc zéro kento oyo
mona ke batache moko esalinga ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta ngolo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazo recommandé bino bagame ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas, vous là, Rit Beauté ana ba produit malamu pona loposo na bino oyo zona pona ba kento surtout nazo meta c'est botala arnama. Bomoni déjà ba kento ezate ba noir ezate misat na ya musona likolo na tingani kana Rit Beauté. Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relax. Abala pesi technique de guerre. Kolenga ndako na cher te ba $20 100. Oza na 200 300 500 ndako fait ofele. Oya ko chate me place mabe bandako to monaka mabe na kala loto lu to lula. Ba terrain nyonso yaka $500. Ko pesi $500 ba betelu hangar ba pesi mikanda tout to ko pesa $200 ba pesi mabele. Abala zo pesa bino assurance ya vie boyoka. To ya jamais na lokuta. Jamais. Oh. Sauter a ya raté. Ba place bien. Les place to comment étouffer kalati. Soko lingozo ndako na Telecom na Menkaou na Maluku na moins cher. Abala groupe azana na pona bino. Surtout na zone badikambo bandako ba $500. Wa pena nde ba solde. Wala pena bala solde. Congolais zakateti. Balobi na bien ndako ya assurance ya $500. Balobi pe nyoso dikute. Batimbel pe ke pesa na pasi pesa kanda munda. Même oteka kama nioko so za ne konzo 300 koko. Balobi 300 500. Kopi nyoso kobeta so za ne konzo simba. Kalikile babaro yo kota mbongo bebisa. Bakasi zwango sala ngo shema 4 remorque telema mutalangwa yo. Tika boy. Bana kita de recherche yango yo. Biso to ala tara na biso. Wana soke to pangwe ko sakate na bala. Bana monde entier. Yelonga sai na Kinshasa, Fiston na poto to memeli bino lisolo ya Credo International. Pona kotinda bakoli, toko yamba bakoli, agence ezase moko Credo International. Pona ba fret aérienne to maritime. Credo International bakoli ezako kaka neti ezopesa na maboko. Pona bakoli na bino ya minene oyo ekendaka na nzela ya mai na Credo International colis avec assurance ya 100%. Sai na Kinshasa Fiston na poto. Fiston atindeli sai na Kinshasa abwaki. Sai yambi. Ezali na bandal pena barumbu kuna otekoli ozui soki olingi baya kotikela o biloko na yo tina ndaku yo kaka soki pe olingi baya kozwa yango na ndaku yo kaka pe n'importe quel colis na yo ekendaka na maritime. Credo International abongisi déjà nyonso pona bino na Credo International transfert ya mbongo pe ezali kuna oh baruba baruba kantu kubianza na Europe ezalina France, Belgique, Irlande, na Angleterre. Congo, kulande sombele sukala bisanga. Credo International, non bengango papier mouchoir. Et pamsama mis. Capage Télévision, merci d'avoir venu sur Hollande Bisso en tout cas. Les autres, nous avons invité la Bisso à Sika. Donc, mais ça, nous avons les bandes trop. Annonce, c'est déjà déjà émission bandi. Pour aller tout banda déjà na show. Ça car des comptes télé, ça déjà permis nanga. Merci d'avoir partenaire Nyonson. Maman Esther na Dubaï, Zambia Pambolayo. Maman Esther Aza Awa. Nane na mutu azoya invité na Zambia Pambolayo na dans le Maman Chimène.
na Dubaï. Maman Chimène a la place ya Souki, a la place ya Manzaka, a la restauration. Maman Chimène a la flat au Congolais nyo sanga qui est Dubaï. On lingo so na carne, on est ngala 50 ans na ba carne biso bien beau, on to changer. So je peux pas kenda déjà, on change déjà. Tenga te ka voiture te. Yo peut la fidélité. La garango sikone na zui qui a nouveau modèle 2022, avant matin faut ça licencier. Faut ça licencier. So da au D6 mois matin, te faut voir ce qu'on l'appelle 8 fois. So ça peut divorcer au matin, c'est la voiture qui part et bando pek ça. Aboyana na mobali na akita. Ngafona mekana. Te yo ne oza no ko kota par rapport à chaînette et kota. Pour baloba ça va. Atabuki wa ofuta, koteka bijou. Tu comprends là, pardon. Maman Chimène, na Dubaï, RG, toujours. En tout cas, merci d'avoir Bazolanda Bisso, tous les sponsors et belé. Tous les partenaires na Bisso du Tri Concept. Hier, au jour aux appena, ni sala ni au du Tri Concept, c'est ça là. Partenaire na Bisso Yasika, il y a bien au penazo Chabiso Maboko. En tout cas, Nzambe ya pambulaye. Monsieur André Maingi. André Maingi, faut s'en carapena azwa. André, fala la question l'action Sankara pour niveau de monter à mon lame. Ngana longolo na comme ba millionnaire. Nazio André Maingi normal. Sans intérêt mais faut en rabattre ba Sankara. Poso sola bien. Merci d'abord au Nyon so ba Rolanda biso partout dans le monde. Papa Dieu on appelle sur merci. Tous ala Sankara de compte po ba oti ko polluer pena concert ya Londres. Ba tusu baba ki ekobeta mati. Ekobeta mati pour na nini. Ouais, razo salam pia kamoko na Londres ya Rosaranate balobi 45 billets kaka. Ya Noël a sila tonte. Ça va de Kunta. Ouais. Donc moni santé. Ouais, santé non tout d'abord ça va. Na moni que yo pe santé bien avec ba petit na biso pe na parler ça va. Ko bazanga miligité bazaba pecho ba kolimba la mona berceau. Biso kolipenda na ba yo bika ba tandele lo mona se. Poussette ko to mona na ba film. Ba te belé poussette te dans li puta mama kango na mukongo na miyezo ko la mama. Mais mona pela que le biso to boti na ba poto. Mes enfants français que j'ai sali Sam Samantha Monique Samuel. Na rapena ke bana wana pena do bazo sanga ke baza 3. OK, on va sauter. Te na bota peka na maman moko. Tala discipline. Ngana pena mobula ya te nde bato na kwa fikini. Botcha ba irresponsable ba occuper pe bana te. Ko ba tebele ko maka so alango aboti. Te lobela bango. Mabe makasi yo zo bota selo kwiti non, c'est pas bien. Ya omoni tozo pekisa poni bana baza bato lelo tambaye, il faut la responsable. C'est ça. Do yango wana moni oui, Rasson la forêt, tous félicité pour attendre si ban ami balé. T'as la exaucé na gladier, exaucé si ba master nyo, surtout comment pexaé, ba biko tangé les kate. Yo ko chakaye na simato tanga na diko singa bi option ni na mayele leki. Et puis moi na we rami bala sali criminologie. Donc on doit pe ba bloka ba aner, ba bloka ba seli. Ya ba kaba wana donc bien ko ndefa pesa. Da yene ngaza wana na minito yo tala ka stage na. Kaba nyonso. Ya ko sakala te stage na do sala ngona FBI. Donc moni donc Congo ya lobby to ana besoin bana o ba utili banda. Ya moni ba jale bele o kaka bana jibe ba che bango banani. Bana mida ba che bango banani. Bana wana batanga ki. Donc pour pas comme côté ba komi lelo batanga ki sko batu ba confondre. Ba mo net bana mo ba tambwa na balabala non bana batu batangi ba mise ba sacrifier ki ba mbongo na bango donc ba tchaki pena volonté ba tchaki pena ke lo mo sérieux bana batanga ta bana batangi to na besoin na bango parce que fachi mokonza mboka na vision que faut courageuni moi classe politique. Il faut lelo ba jeune de ba kota sko ba jeune ngo ba yo kota ba licencié ba yebo commenter na mboko. C'est ça. Ngana mona ki na ebisio mais licencié mo ko même atanga ka na ebisio mais église to gangi ba ebisio ka tanga na Deutéronome na ebisio mais poitange comme un problème donc cela veut dire que ba doit sombi ba diplôme trop et tous on a besoin sukoyo o pena ba tangi ya solo pour na ba États-Unis no ko corrompre professeur ala na immeuble o pesenine so yena fleur aux moi sinete aux mbal nete osane donc cela veut dire que bana na batangi lelo nazo féliciter wera surtout mampa ta maman pasteur ozo sentir que chaka mabolongo nazo sambela wera zo beta musique bato ba ya mukili mais moi si nazo sambela nzambe batela mubali na ngai bato babina penza na sebeno na bakili ngo batombola maboko likolo okomona donc sebeno ya kosakata ya moni na bolinga mapata na wera ngamo live wala mapasa wala mapasa voilà ma passe merci de J so ba couple belé na mboko eza nengwana
En tout cas, na biso rien à voir. To ko bena. To ko bena na Bethlehem. Ko li s'appelle bolingo. Nenga na mona ba si ba ko ta bata Bible. Po bolingo nengo na bata balinga na nengo na te makasi nengo. To mona na ebite so ba Job, ba Ephésien, ezaka bata la Bible. Si on a évité même pas dans la Bible, ça la nani. Où est raconte Ézéchiel te voilà. Donc deux fois te. Ya momoni déjà tout d'abord tant on a eu information de la ligue. Ah merci beaucoup. Te bala tingate a bière azali sei royal oyo azola tsatu makasi ya na kata boulevard des fois te azabena na biloko nyonso komoni mutu ko lata nyonso bo mona na se sous-vêtement toboka surtout ça c'est pas bien pour kalezaki ba basi so kutana kopé na défi pe la kaleso pa muninga na lelo chinois ya et salma mwana sila misu bazara ngo bandoki kaka ya mema bete ya ta yo mo vraiment na kimukolo bo so mutako somba sous-vêtement te se gaza na ndoke conscient c'est ça c'est simbate d'abord jeunesse pour kutana ngo nakutana nango o bazalo baka boma mwinda ya koka mwinda te c'est que risque ça so peli so kutaka et toboka ou bien toi d'araignée ou bien monsieur élastique ezate donc ko ko ya balamo sa piscine venez ke choli donc toza na concert moko na Londres oyo lelo na minute oyo rason roi de la forêt la production makasi eza nilete zaka bandokio ezala ke soit Meli Muscador aliena semoul na poto komi na internet baza makasi na kokoma tout le monde na koma journaliste c'est comme ça oyo mona tango biso to bina na ba blaze élément on a ba TikTok ya kite ba benga biso ba toquer mais les lorsque biso nyonso na TikTok to comme ba toquer on comprend ngo lelo bena koko fondi ma oui donc on est de toquer donc biso tout au bina et donc qui pété on dit mat côté na basa mabala na baserie na banini biso ko to ko cha repo ya to sa ba tout TikTok a fait à la TikTok biso za ki TikTok c'est ça biso za ki TikTok ya ngomoni oui raso to so beta na Londres concert eza donc le 26 août oyo changer date to changer place OK mais sauf que na minute oyo ba musicien ba longwa déjà avant ba okende vendredi oyo ba vendredi oyo orchestre Mobimbekei ba okoma samedi na Tongo donc on azo benga bana nyonso à Londres boya ko yamba wenge musique maison mère ya wera son roi de la forêt parce que tozo beto moni lelo tozo sepela ba combattant à Londres bango ba kangaka musique bango pe ba fongoli suma ma musique ce sont des combattants tika pena en tout cas ba yo mona ke since na ninga mabete parce que boko kangelo ko mais tout le monde travaille c'est ça le problème est-ce que tant ba tout ba travailler ba ndeko na bino pe bana besoin pe ba travailler pour ba futa ba tout ba sala pe ba besoin na bango vie tout ça ba responsable combattant tala bi bon ça va tozaka na besoin ka ke na mboka na toloba ke en tout cas tona besoin moi na mboka ndakota na mboka wana ba raison na bango nde baza ko pousser bango pe te ça ba raison ba loba pe na ke baza na besoin moi na mboka nde aza na tête à pays lelo en tout cas bomoni tozana époque ya Félix Antoine Chilombo, président de son excellence, le président le plus costaud du monde. Oazola tamakasi na talenga. Chilombo arrose américain. Tenga arrose américain. Ngabia ça la confusion de la limité là tout na Mahamart. En tout cas président le plus costaud boga au Sagalate. Donc yango moni babi bo lelo siko président étant président yeba combattant babi non. En tout cas ezo senga ke boya ko beta siko yango moni toketo beta siko tellement siko toketo beta oyebika ka batu pe bazanga te o ezake pona bango en tout cas combat il faut continuer ti Jésus ya menzo ka biso no to kufa c'est ça le iloko tozo bosa na muto tika l'éternel azate yango moni ba combattant ba bino boya ko beta siko tozo beta mais tozaka combattre na batu bazo koma na babiloko batu ezalake ba mona na pete batu bazaka na anonymat donc mona yemo ko na 60 pages ba ya ka pete te batu ba ya ka te asuka na internet sikoyo imaginez motalo bageno où rason roi de la forêt tobeta na Londres mais toteka 45 billets bozwa sikoyo sinsa yo na yebeli yo pena journaliste ya Tongo investigation sikoyo benda sikoyo muta louer salle na ye c'est ça asa la 2 personnes asa la 3 personnes ya yo nini na kati ya pio mbongo salle ezaka le roi par la biso monstre donc ya pio mbongo salle sikoyo tango ya pio mbongo salle ye na minute oyo wera beti sikoyo wera sol roi de la forêt to koma na promo na Congo awa na ba musique so ba lobi 18h batu ba ya ba minuit ba 1h kosomba pe billet bato na ba fête kosomba billet bato koma olinga ke ba mona ba artiste ngo bango yo
au moins bato comme qui mambang ba ko somba ba billet normalement ça la bon da biso ko mandeng wana lelo wera so droit la forêt bato azolo ba roya est-ce que roya te est-ce que kezala est-ce que kezala te ya moni bato nyonso bazaki mo réservé bazako zela wera ya siko wera na minute vendredi samedi tokomi na Londres to koma na Londres to buka Londres po toza na concert na Londres après toza pe na deux chansons o wera son na ninga morote il faut to kota na kati ya Londres asisa mwa ba makambo nzembo embi papi machozi na nok machozi bato mbongo makasi bakaso bakabite malaria 18 plus nenga famille na bango ba machozi bazali ya osakana te siko to sala ngo mais to kota pe mabanga ya Londres donc to chape na ba telinkoi to chape na ba kofia ina ba tonton tout ça ba mako zefondo bato akala bakokota après wana ba ya dengos de mwanga après na skoto ya soto sisi concert à Londres to ya sko Paris et sika wera son to beta siko live à Morote wana ndeke za danger pour to sala studio na Champs-Élysées na zo ba kutu pero mo na mundele mo to na kula pe na France na mundele mo na sima ndeko ba Chirac za cousine ba Chirac to kula na ye be comme union France na a wezande monter ouais pelegi comme il y a France et l'équipe. Pour la mona comme on dirait moi sexy, on dirait et côté moi orange et moi comme ma gua pomme. Abi Jésus qui nous autres n'est qui musique. Nous autres Jésus moi zo chaser. Il y a un moni d'autres zo qui est Londres dans des to aboué. Ba fanatique nyo so wenge musique à maison mais bolanda ko tout. Bolanda ba chantage te to mesa na makambo. Le biso to kende to beta po wera so droit la foi bo monaki déjà va guna francophonie. Ouais. Leader a zanga libomu, leader a taille, leader a coach a beti live ya ko sakana te bo moni frappe pona Congo mta beta ka frappe le roi wera na monete. Biso to batane ngwana. Omoni ba mise bele baza ba misa ba studio. Action coupé ba dropper te cha abandé lango 32 fois mais live go makamususu on a fait battre belé tout monde a battre belé donc monique lelo live eza vraiment lo moko bato tout ba sepeli nango ba monique wera ya ngwa spectacle bozo na Londres ba na Londres boza décider donc on senga vraiment que pour ba vacancier belé o bazaki ya wana ba vacancier bazozonga sko Londres o pa Londres ba ngaba ya ba mso babino tozela ba mabale belé pe zonga na o ba boya na kikana ninge mobala kangi kanda mwasa kangi kanda donc tabo yo ka nzembo wa wera to banda kingana bébé tozongana boko zongana na banzembo wera déjà ba biloko mo seben moko boko comprendre que non ngwa sumeza donc Londres lalaki moni poto lelo na minito ba mise bazo ya suste musique ezaki suste il fallait musique ezonga po musique ezelo ko sengo musique ezelo ko moko batu fo ba sentir ba comprendre neza donc yang moni programme to sana ngwana do batu ba retenir que vendredi oyo ba mise no so bazo kende batu oyo ba koma samedi ba mise bele ponge kimi poto kimi sa ponge mais yo posa rappel donc appel liste na do bio po donc bon atala ki liste ça va poli on les caté te ngana atala ki so no tindika chakalté tenga cha tindika chakalté parce que moni lelo bato belé na ninga mabete kapashinga na côté là bato belé na wenge na côté là bato belé mais bato belé pe à l'époque ezaki yo côté lié mayebo yo rasire pe na ka kokima te akomi akimi c'est ça le problème que ça la mabe mwana ba msuto ala bato msuti lelo banda kima ka sa to Hollande yo bimano na Pérou na Singapour pamba fanda de jo kima na yo donc yango wana monique lelo bana union so maison mais boye bake tozoya Londres venant kitoko quoi to bona faire recherche pour la salle sports pour la journée et ça là qui peut et le remora bien pour battre vas-y la petite mutabanda yango wera sala ki sports par rapport à concert à stade omoni balobi mukolo na ninga droit de nes wera la tala ambassadeur de la pabi o bano ngana sali bano yanga tanga beta stade en tout cas il faut cla wenge nyonso ba fanatique nyonso boke ko soutenir moi na biso si omoni we rapesa ki modo de yango wana omoni batutu habite nde to zabo en tout cas biso nyonso to zakaka na marti ya ferre ya omoni en tout cas batu ba sepela ki maison même mezaki wana cla wenge zalaki batutu bazalaki en tout cas ba soutenir ki ya omoni pe faire atala bi te ba vie oyo malgré moi simba keba benda mais via sali penza ki non singa famille benda na mekata na te vieux en tout cas la gisinga volontaire bien ya moni pe pas donc ça censé pas bien naé abino en tout cas bana nyonso o bana Londres boya ko beta boko taper concert avec na biso wera sont les rois de la forêt même utabanda ki wera il est pas donc ça censé donc musique ngana na besoin que musique et commander ngwana
soki ya mususu vena biso waze kwa kobeta batu tu bopesi pena mot d'ordre ba soutenir ye. Est-ce que longola pardon? Opesa pe mot d'ordre. Est-ce que vous voulez soutenir monstre? Te donc sikoyo il y avait un monstre legindeni, il y avait un monstre za qui est tout na francophonie. Ah surtout ça. Zaki anibilission na ndenge ke batu nyonso bazok de chaque jour ba kenda ka stade. Ouais. Parce que batu déjà ba lemba ki de faut ko tikela bon ta mois 2 mois. Ba pe mananu mukie po yo ya kobeta sous stade. Ce qu'on a le bien sans car il y a boy. Vous avez honte que vous partagez entre binômes européens. Mais si vous voyez banenge nini mutum susu. Comme il m'appelle quoi moi 12 heures. Te mutum susu. Sinsa nous on a projet za na ngosolo belingate na oyebate. OK. Mais en tout cas dans l'ensemble te féliciter vieux parce que à Betty et on est l'équipe bien. Surtout spectacle teni bien en tout cas l'équipe bien. Asa muto lelo en tout cas to sepeli parce que au moni batu congolais toi les seuls pays za la kaka tolingaka ba malera batu et puis totongaka batu na ninga mabe si eza bongo eza pena ndenge na biso po na biso tolingaka salimpiaka anani nini batu bayete bon esengoni eza na kati wana bino bo sepela botala no artiste te que spectacle ne ezalaki bien. Bon, pourquoi bota le spectacle était? Pourquoi bota la té? Pourquoi bota te que batu pe batondi na se wana? Pourquoi bota la té que na minute pena que mutu podium ezai kitoko, botali accoutrement, botali boedon, total la peine ba ndenge moko boye. Donc yango moni ke nga pona nga en tout cas, il fallait que me souvienne azela par rapport francophonie penza, ba para ba yana ba bana, ba yana ba basi, batu ba ya chaque jour, total ba judo, donc total ba force à Lyon, total ba match. Total les gars on a la musique et betaki na francophonie. Donc en tout cas voilà quoi, il y a un moni na osenga vraiment que à la prochaine et alors là exemple soto tchelo la héritier Watanabe. Bah c'est betaki stade Martin à sala plein. Mais sikoyo so landi bi omona que héritier mboule beti 3 fois na journée. Mais ba bimbo on peut ça ka pembeni wana kaka. Kasi ki pe ba bataki ka ya bato azako banga mwana bata sala plein ninga sala ki plein. Donc mboule beti 3 fois et puis époque wana les époques bate ba beta na ba ilanga. Mais pour Kamboula, Mouta signé na Mboula 3 fois Mboula beti masali plein. Non, en tout cas il faut vous féliciter Richie Watanabe. Les en tout cas Richie Watanabe ngana mona apena que non franchement c'est un courageux qui a peur de rien. On comprend en tout cas moto la temba solo. En tout cas franchement Richie faut qu'on dimaye. Pour moni lelo so bozwi net na belanga bo. Nde na bele Richie. So ba bi bazong sata dans 3 jours stade de Marseille Boukani. Et puis jour en le 25 décembre tu vas fêter en famille 600 familles il y a concert c'est ça donc journée on a des keba mais lelo na ninga mabete Richie Watanabe asa na bato belé ouais asa garçon moko rien à voir et puis talara mais c'est le chanteur na ebi lelo tanga o sous date n'est pas de toutes les façons de finalité ba wera ba beti 5 stades. Mais j'ai bâti 4 stades. Et ça le bien. On a 2 fois stade de Martin. Doublé. Doublé. T'es doublé. Doublé stade de Martin. Puis dans l'Axaban, on a au salon plein. Au salon? Donc il y a au salon tout plein pour tu vas dans le bosso famille na biso. Et bon José Belé père na biso poté Belé. Tant na benga suba na mbanzangu ngususu. Et comme akabwa ba Congo de Kasangulu Timwanda. Taba oya. Tabu siwa ba kuza ba wera ya bandundu. Ba vela biso ba Anderson yimbi ba ochapwa. Donc bandundu ye. Bota to ke sko mboka siko neti ba bumba. Esika ba champion liya son excellence ba oya. Nga zana ba tebele. Ba kisangani reya ba tebe so la ko tu Lubumbashi eza dega. So la ke Kolosi Otto Silva ba oya na ba honorable Thierry Monga. Ba donc nga ke zala penza journal ngo eza la ville morte. Pour ma Denise Nyakiro la première dame alo babotika Sankara beta. Nga ba ko soutenir nga ba tebele. Ça ma charge. Bagabundi wale sa ba oya na prière abi église mo mabokende. Ta passer Paul Dominique Alilo ba babokende. Emmanuel Dodo nga ba église ba otinda bato. Babi bokende. Pour biso ba bato to sande ba miracle. Pour nga na concert na beti concert na si bato kangamisu. On nga na sa miracle. Bo kangamisu bato wana ba problème. Simba ko to belara. Soko za ko tulo simbika lisapika. Mariage ezoyate. Ezaka ndengwala.
allez bubo au mona mbala moko donc en tout cas nga nazo beta bena stade wana mais sauf que nga musique na nga ba musicien bazaka ba mindele na mindele nga ba uta poto ba ya bo moi ba clip ezaka mindele ba robete pinga ba to ba uta bebele bo mona na promo na Congo ke ba hotel les a complet ba hotel les a complet muta beta nga sko Amadou Djabi po lelo na ninga mabete yebango ke sinsaka pashi tozana muto azolinga ko sangisa bato na mboko lokwa Amadou Djabi. OK. Tozana Rumba Forever na ebite soza na liso nango. Rumba Forever. Tous les missions yebi ba yembi. Fallait yembi na ferry. OK. Wera yembi na JB. Rumba Forever. Kofi yembi et deux obima. Déjà ba tutu ba yembi donné dans un clip nango do salama. Mutasali yango siko Amadou Djabi. Ba Redia Missi ba mama Mbiliabel ba Barbara Kanam. We are dehors ya Congo. Et puis nani Claudia Bakisa yembi. Ba Inos bi bazana kati. Tozana Ericha Zali. Donc misenyo so yebi ba yembi na kati. Ba lokwa kanza ba niboma. Donc to yembi na Congo. Nyo sona poto la kisake Congolais photos à la ini moni lelo mukonza mboka azana besoin ke batu nyonso tozala ya kosangana tango mukonza mboka azwaka pouvoir abina aka président ya bana IDPST ya baluba te ya ba congolais nyonso yango moni loko ndenge na Amadou Djabi tanga yokaki message abite ngape fona sangisa ba congolais na besoin te ke ba mise ba yokana te yanga bandaki na wenge wenge basangani ba ye lelo wenge na ebiso ke batutu ba se retrouva mutu mso ala osala na pote mso aganya mwa 2000 mutu msusu aganya mwa 1200 mais lelo ayena kisasa wa azo ba 30000 ba 50000 c'est ça basimbi ba $100,000 batu mso ba ndimate ba bio za repêchage te c'est ça poto mona gala na ba école mso muta repêcher na mwa 3 coups ba wenge repêcher donc vie comment que benado ta vers muzindo dinda mais ba bendi ye na Amadou Djabi c'est masela azimu sala en tout cas félicitations siko yango siko bien wenge baloba ke idéologie aka bango nyonso fay batanga OK parce que bango tout pena batanga masela licencié masela licencié dans la place de l'ingénieur té oh mais bato bazo confondre mutu so atangi ana ba diplôme na bango lelo fu bazo tanga po ba mériter ben oui donc zo comprendre yango moni Amadou Djabi en tout cas merci nazo remercier vraiment lo kwasali Rumba Forever tala siko tanga batutu bo mona ba voix ya bato po tembeza na kati na Rumba Forever na so yembite lukoko no yema na Rumba Forever Madagascar so ya Brazza kuna pe ni na okemba zo salisa ngote kuna pe ya Willie toka lo bate lo bam susu madame Claudia s'assoit kota là-bas oui ya de open na ninga Brazza mais na ndenga Congo na MC bino ke en tout cas des fois te za ko yinda do Amadou Djabi asali yango eza vraiment lo rumoka bien bon ça na matanga na ko Kichicha Jacques Chinza personnellement en tout cas ba condoléances na famille à Jacques Chinza talaka nzela biso nyonso bon on appelle les lobo et lobby mutumo et donc voilà personnellement en tout cas to lobby vraiment nzambe abatela e vraiment voilà quoi sakara de kuta to ozana mutu ozana banzira ebele pe fona na libéré to kota pe na ba liste na biso to panzambuma po bato pe na le basala biso to zala problème moko bato ebele ba to ko attaquer sakara de kuta so pour nani soki batula musu ya ba warrior ba olobela la musu presse ou rançon sakara kota raté yo mo romi lobela ni pe kana nengo lobi ke il faut que to lukara unité que séparation bon Werason as ambassadeur de la paix déjà Werason aza muto alingaka azala bien na ba petit na nyonso Werason aza na tendance te aza pe na ba parti prité ya omoni Wera aza muto lelo so talike Wera aza mutu batutu ba sepelaka na nenga vivaka nenga zalaka donc so talibi monika ke batu balingaka ba confondre mama kamebele sinsaka page biso za na ba niveau na biso na ba blancha mosaka to koma na niveau mo boye total rapé muta ko répondre na mutu musu to ko répondre pété to za pe na ba limite so total pe na nenga wenge to za pe belé au mona ba porte parole baza ba pi Roger baza ba odile manzaka baza on dit pas na kati azana kati ya scripture orchestre voilà et puis so talibo ba sediko bazali so tali moko pe boye abela masanga belé bo na Brazza azoko kande ko loba te okaka te na soki na ye nzoka ko loba ekiparato ko za pays nyonso ata kuno ko loba donc azoko ko loba te ka soki na ye azozelisa batu ko langwa ba pekise na bangoke kuna ko mosokola ya ko sokola donc cela veut dire que batu na nyonso konde to zalaka et comme ngaskoke il faut soki makamusu eza bango fo ba loba ngai Sankara na bate belé batu bazo confondre ba kansaka ke ngai kaka côté msusu batu mso exemple ya ipupa
OK, oui. Mais tu vas le banner des bons. On a zong c'est bango siko na émission pe a confrère na okaka na yepe na répétant wana bina na bate belé na répondate. OK. Batum sunet bazaka moko boye l'actu di net ezaka na poto. Banda ba bande mission na bango ba sala ka sanka de compte. OK. Bazaka mi balé boye moko net mbata si ala moko dudunga fora. So tali bilongo la moko dudunga fora mbata si ala. Balobaka komba sanka na réponda bango te. Na eko ya susu massa moi na poto boye que je sali Didier Nzongo ayaka série moko wera na côté to sakaka papa na répondate na répondate même petit na bisoka lelo o ba saper série moko kendaka na nga mol na répondate ser na Karine Mokonzi série moko kendaki show na répondaki ete ba Midala Taylor toye na ba Merveille Rambo ba zebele oyo da répondaka te mais soko bando tala soko batunyo so wana est-ce que bazalaka bato afali. Ah, c'est ça le problème. Donc, batu na batu, bazana ba orchestre na bango bana ba tendance na bango. Cela veut dire que ngana zateka po mutu a mutu boy. Ngana za mutu na lobaike pona répondre mutu na talaka. Na talinga bi batu musu bazana ba luka la ba vie. Ba musu ba luka nzela poto, ba musu ba luka visibilité. Ba musu ba luka musu azana YouTube na mo page na ye fonctionner. Siko ngai sanka depuis 1997 na bando répondre batu lelo ka ndingo na maintenant et puis na bisa ba ngana ka porte parole te. Ngana porte parole te ngale na zana makambo ebele na sala na orchestre et puis à part wana na za homme d'affaires lelo na ninga mabete sala ka na to somba déjà $46,000. Tu monia ote monia ngwa c'est ça na c'est la voiture qui parle et na fana matanga fana matana kicha mais oui fait matanga donc tala lelo na minute ozo sentir que ngai biso basanga na fanda ka boy na ko yamba batu musuna njile mso ba opérateur économique baye to fanda bo moni msuli solo mo bo jet privé yona Madou Djabi bo kem susu veno abiyaka to kem suli solo mo bo moni ke ba kotu na kata le solo mo au se retrouver msoupe moi msou moi $150,000 moi $250,000 moi $300,000 yo luka Madou Djabi pas on se comprend dans le sens que yes te pas Madou Djabi sko pesa ka batu vie afongola ka batu asa mutema malama makasi Madou Djabi a okimi donc pesa ka batu vie penza bino en tout cas linga ka batu ba c'est une bonne personne. Yango monique kapashi na talanga bité biso ko répondre à batu tuté. Po batebele ba so répondre bango o mona ka boy. Opesi makabo. Et alors quand on a fandaki na moni oh. C'est le a commis makamo na page na e abino alarme saka alarme kufi. Si on a compris ngabi muto nde na yebi ay boko mate donc ba komelie si ay ba komate ngabi nenga zaona ba komelie na page na ye. Si vous avez commis na voice, vous avez expliqué. Et puis si vous avez une pression, vous avez monopolé. Na ko banga. Na ko banga binzinza ya ko kota Si vous avez est-ce que muno kwango na kolale comment kangama. Et puis il y a un stade nyoso na beta stade te ba stade nyoso ya wera ya diembela ya ferre ya diembela. Mais neni na betelo na yemo ko te mona na. Ya monstre te. Wana siko ba pekisa babi e comme de trop. Depuis on nyonso bana ko ya. Ya riche pe ba pekisa babi ko ya te. Siko aya diembeli ya batu ya fere ayebe bo voix ya kozike bimate lo binanga en sous le sol. Siko mwana ana na coopérative makamna nga to mona dukaka netsa ya. Zoka bosa ne kana na poma poso. Savo moko te lingaye mafuta moko te lingaye. Na wenge asa ndola la pe bongo. Ala la penza bongo. En tout cas mwana na zana. Kutu mwana na expliquer bien te. Ya la la siko mais azali munoko polele asuka nanga zo pente. Na bisio. Na ebite so ezaka nyoka pi. Ngabi oh guerre ga Congo Bénin. Solo moko me yaza ya kolala. Dazo bombarder bino ba solo. Je me suis écouté na faire na poto to benga na et. To me mai faire a simbi na ngala simbi to me mai to me mi bil to boa kenti libanda. Siko écouter na hiver to popolaye to popolaye. Te ya solo na zo ebsa to popolaye to popolaye. Donc aza mutu moko donc. C'est la mission. Italié. Ala la monoko polele ba bosa na ki plus mikinza. Musala ne ko pente na ko pente c'est le atongo la pente libumu koma vert citron mauve. Siko tanga la muka siko lo liboso bandi siko kolia. Sikabo. Tanga olia siko so à côté toilette. Il faut ça faut que ta toilette za to bima. To kima kina ba flamme. Flamme kapa ya que sali. To kima to oh ya da mutute. Siko na ki mukolo na e barate so c'est le ba sola nie wane sila.
T'es si là. T'es dans des métiers, c'est ça. Tu me fais un héréditaire. Bah, monsieur, là, donc. Ah, on a deux à Sumberi. Donc, Sumba, ils ont la selle. C'est comme non, non, mon tu n'es pas là. Liste, c'est comme un wenge. C'est la zoya bisa. On m'a dit mon attend ba sambari na bisel to kuta la limu no kopolele. Na pesa ke fotite. Na bia mwana yo, c'est que tanga yiba ke vite fait. So la fande ka muki atika la ki alonga yo ko mi kinza tracté. Tompan. Oh. Bang bang bang. Eh loko. Mais inspiration de mi kinza selo. Bang bang. Kakola bia, to metto lo mi kinza selo. Ah, il y a solo. Ah, bagba, c'est Léo. Solo mi kinzane no saka ba wangila, ba wando epola, ba niaou, ba sangisa la bampuku, ba kelele, ba ibu. Ah. Abu sala moko engate. Ati o demba na ba stade ba tu beta pa stade yo mo. Kona la moko polele plus mi kinza. Ah. Et ça bien te. Na ça wa comme ça. On peut faire me péter au ta présence c'est Léo. Il pète. Nous pétons, c'est comme on a même c'est ma coupe. Moi, ma belle. Après, enfin, ne peut-être pas comme alarme et conflit. C'est là où on a la mouninga, que ça soit la dernière fois. Ça soit la dernière fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'appelle. Quand on a gâté un autre que pétrole, on a roulé les cahiers, on a sombé pas maman na msous. Quand on a tiré dans yangangwa. T'es habillé dans le monde, t'es côté on a. To colina ye. Ah. Y'a qui sorti toi ma dofolo. Triangle. Carré. Parallélopépipite. Non, nyoso, étoile. Moi, moi, la évité. Ah, ça y a raison. La procès va être criminel. Et là, les gars, il y a 20 ans passé, il y a bimi. Il fallait pas. Mutamatama ya mwindo. Matama bonga mutamatama me ya pembe. Mutamatama ya mwindo wabi. Mais tu pas beri gi. Tu pas matama mwindo. Te o beri gi. Joda matama te. Joda ne normal. Yes quoi matama mo parce que ya vimba. Ya vimba sko koto selo a vimbi na c'est quoi sente mukie. Na habite so ya. Je me suis mata pesé boy mutu comme de pesé. Eh babi ongombe. Ongombe. On m'a dit depuis na permis ça bango. Bango ba mo neti saka tala. So na bina zonge la bino nyoso. Batuna yana banga journaliste na silisa ya zonga juste. Batuna batika ngala fa la calme. So mo na fandi. Do botika nga. Rêvez pas l'échec qui dort. N'importe quoi. Ouais, en tout cas, merci. D'abord, son excellence Nicolas Kazadi. Son excellence Nicolas Kazadi, en tout cas l'argentin de la République, Moutazo Sala. Et puis, toujours remercier francophonie l'équipe Kitoko. Wananyo Sotozo CP Sabena, merci na Mokonzambo Kafachi Beton pour Veme Bongi. Et puis, tout le monde stade de Marty, de Kolobagou, de campus, tout ton Nimarate. Na piscine olympique, en tout cas, deux fois. Et puis, tout le monde pensa que la musique est bête, ma so ça va. En tout cas, merci na Mokonzambo Kafachi Beton. Et puis, merci na Patrick Mouyaya. Azala Zala. Il y a Benoît Mouyaya. Donc, bel homme Patrick Mouyaya. En tout cas, merci. Et puis, Jésus Noël Cheke. Merci. En tout cas, Sonaye, Namona Penza, Balamoro notable, Nabiso Bana Bandal. Levé Rola Kachantali. Moutakangi Bena DG, Moto Santi, Geno, sécurité frontière, Moutarolicataire. Levé Rola Kachantali. Des fois. Donc, notaire Nabiso Bandal. Après, c'est Bambote. Et puis, il y a Papi Mbouyi, Moté Maman Zozoagnès. Des fois. Donc, quand à moi, on a vraiment pour quand à moi, ils allaient belé. Son excellence, vice-ministre, Venamso Goda Motemona, Azola Tamakasi. Pour Mikolo, et comme chaque vendredi, conseil des ministres. En tout cas, tout regarde aux assauts dans le gouvernement. Guerre à Bilambe Bandi. So Talikono monifie plus moi bilo abimi danger. Ozonga boye ve na biso champion liaou dégâts. Ozonga boye gilo ndomboyo. Donc comme il y a ngaye nzambela ngatika. Et puis on senti que Didier Moudimbu tanga oya. Papa, t'es na senti. Na senti en tout cas, yango moni même ve nga sama lukonde abibanda soit pouvoir na yambangate. Na l'autre 3 fois. Toi simbi dollar, toi simbi euro. Na saniatif franc congolais ngabi papa. On y a franc congolais la gisini.
ce qu'on a zoli na muta limbolé la ngai. Ah, tu sais qu'on personne de béron na dollar, yo franc congolais té. Pour na quand même congolais na zo franc congolais té. Mais na rose wa franc na papa na ko bat pia da franc. En tout cas, bazola ta makasi yango mozo mona que même Peter Kazadi son excellence en tout cas todo tala. Chaque vendredi biso to na TV to tala bino. Poto boy box sa famille son. Donc voilà son excellence Didier Manzenga et puis na pesi vraiment ba mbote na maman na biso vice ministre ya mine ministre à mine pardon maman Antoinette Samba en tout cas na pesi vraiment ba salam ba bonne guérison na ye et puis na yemba la moko ya papi Mbuyi na ye David Mangaya PR motema ya Fanichis Mangaya balobi de fate mutana Ferrari na bana ka yena Messi bien David azokaba makasi ya osakanate ya kaswa kabita okaba malaria bani ndenge na ye et puis meilleur couple de l'année qui fait Kamuzuna na Tete Beto babalanaki ozo sentir que babalani et puis bazo bengana na français bazou na français kolia na français ndoto nde na anglais donc en tout cas la pesi vraiment bambote na yemoko son excellence expecté Gilles Alingete le véritable Moussaka oh akia bivie zo ka soutemi Gilles Alingete azali do yena minute oyo e ko pena donc atana ndako na bino yibi musuni ba soka to benga Gilles Alingete obangi donc des fois te ko et puis na Yesu vraiment na ke na Paris na moni ve na Saint-Voilà Paris 16e olela ya wana pena ve na ngai moni lelo Saint-Voilà zo ko tonga ba école azo tonga ba école tout ça dans projet mora bien et puis aza la première moto yo azo ya na bibliothèque na Congo po bato balika dendo na masanga baliko tanga te moto ya na bibliothèque na bité so ba ko menacer aya nango pardon aya nango si en tout cas faut tout mais ça n'a pas na kotanga vraiment on comprend donc voilà Saint-Voilà Zoya et puis Guy Malela le prince de la ville Golf Gizo la dégâts matériels yazo Bonia Golf aza bien azo postulé et puis to sanité moi sinae bango ba so ba lamugi na tongo ba pesani biz mais ba couple monsieur ka ba lamugi ake na droite ake na go ba kangi bilongi pourquoi ba doit lamuga imera o kangelo et puis ba ni supo ba kangisa basi benemi akangisa basi binemi po amso zo banga dépense ba senga ke kabelo lobby tango lamugi fala mukana kanda po senga ngote ezaka stratégie OK la stratégie ya omoni mikolo na tolo ba na TikTok comment moi si mobali a kufi mais même pas 6 mois même pas 3 mois aux yeux mbali mususse que mbali ngazaki avant la pina réserve c'est que ça va pina réserve ya omoni makamna lobaki donc to za pena maba we ya ozeli moi mgata 3 ans mais ba paka kutu ndeza na cercueil biso mibali oui te biso pena ngana yebi mibali belé basi bakufa batikala ndengwana bakoleka 12 te en tout cas bakoleka pe 12 bazali moi c'est akufa atikala yena bana bokola bana te zali te ba mama penza eza mwaka ezali ba mama kala jeune fille lelo ba tiktokers na ba youtubers abando yoka neti ba bete ngonga na sen donc simba te baninga azobina donc il faut un bon massage Jalingangu motema Karine ngangu na kati États-Unis na pesi ba salam et puis so na yesu na moni Pichumbongo aux États-Unis na moni Serge Bakani Bia et puis grâce qui tantu des fois et puis na yemba mona moni maman na biso Colette Chomba et puis mukonzi na biso ya vila Kinshasa Chantini Ngobila Mbaka o azotonga zandu na biso zandu so koti pardon limite matungulu na somba matungulu atanda na karo liwa donc zandu wana ezakaka na New York et puis na yesu na moni maman na mona gango déjà na mona gango déjà na biso kutu maman wivine mo le kanga bien en tout cas faut sombela nga mesa moko mais ces années tina aquarium ozoteka likolo ba mbisi na sezo tambo c'est bien eza pena projet bien et puis na yepena moni mbala moko Gilo Ndomboyo donc voilà so na yembala moko Paris na moni susu Frida Kamba Majwa na moni batutu en tout cas merci na Nino Mavwemba Tongzol merci na Sin Sakapashi na ebike talara yo chiba Swazolanda Percy Tumba Azola depuis Robin Tsusa na kati Switzerland depuis na bosanité Anto Antouf j'aime mon mari motema maître Zephi Moya kombo na bangangwana Anto Antouf j'aime mon mari motema maître Zephi Moya donc voilà en tout cas bokanga misu basi no soboza rotula na sambela pona bino mibala rotula pe basi mobala rotula mobala rotula c'est gaza pena vilain batula na bango lelo basi bako mobala mibali so atalika za makasi na favori na fossette et amoni batebele batie mipengle komi pena ba problème na maman na moni ozo c'est ça ko le pasteur John yo le ki wa monstre na pasteur John mutua na ni ngale fort
Pasteur John. T'es la ligne à ouais, même ça Pasteur John, yo leki. T'es Pasteur John à tout. Moutezo PC. Yo sigo se référer à mi Kinzase Leyo. Moi je mi Kinzase na ezala kwa na likukuma. Et que noka. Na bosane le romoro. Lobi na une émission moko na lobby batonga na répondate. OK. Tant na lobby na répondate na tanga pe masananga déplique pomba na pesi ba salam. Ah OK. Na moni ba mo lelo déplique abenga bi papa nga indenge nini nga kutu yo fingange belé. Oloba nanga makambo na koya malade andeke tikala lelo mama biso kuta sepela te ngabia te ozana raison mais ngape na fingi ote na lobi ndeke période moko cho répondre ngaya olobaki na nga na répondaki te na kipaki ndete mais c'est ça la famille na moni pena depuis ka benginga azana Paris et puis na ki voix na ye a autre déjeuner mwana moko comme ce qui toko makasi te depuis ka c'est un boga non depuis c'est un boga aza vraiment boga ya osarate ya idomo patas na pesi ba salam ya idomo patas ba salam nangwana et puis voilà quoi Costa Itangi et puis Venabiso Didi manager des fois et puis Venabiso Didi donc aza wana batutu donc merci na batutu balanda nga na ebige. Voilà quoi, merci beaucoup. André Maingi, père, partenaire Nabiso. André Maingi. Oui, André Maingi. André Maingi, babi. Bien ayo, pour ma camboye koli. Yangon, André Maingi, pesanga mena biedi. André Maingi, nzambalo la kisangai. Oepsinga sankane, on va kinga boza na compte c'est pesa. On habite zo Orange Man. Otindi mbongo belé va habiter na kozalengate. Na longolanda mona pesa va passer na mudim. Ba passer ba otala ba ofele bazali nde nazabu nazana projet moko sinza pa chiyo na linga reposa mta projet na projet mona sala kola ba centre de formation ba handicapé. Ah c'est bien. C'est vraiment batu ba soutenir nga parce que moni lelo ba handicapé baza vraiment négligé. Yango moni nga na lobby les handicapés d'abord. Ndenge slogan le peuple d'abord ngabi les handicapés d'abord parce que nana besoin ba handicapé pe ya ba millionnaire ba koma. Tana besoin pe son âme net papa Martin Kanda zaki na bozui ndebe ba handicapé belé bazaka ba mandiate bazala bateau ba yekola bazala bateau bien tout ça ezala bien ngala kutana ndeko moko na Suède asinga bingai papa na biso aboyaki mama na biso pona bimaki handicapé libale kufaki to benga na poto azala Paris asinga mwana emo handicapé azawa ba négliger même na famille na pas ça ola les autres. Voilà sikoyo tanga esinga nengwana nzamba eko tindela millionnaire kana boulevard oyo ba tindika ye millionnaire azwa ye akenda na ile ba komana ba jet ana mbonga bisankara ngolo sale loko mwa nengwana ko chauma maboko makasi yango moni ngai a part wana nazana projet na sala wana sasko resto di Caire. OK et non ça restaurant mo ba gondo ya pina ko lia ofele koki manote yeba ke soko lie bimano malembe keneno malembe na ko landote okofuta pe lokote na ba projet zali yango moni nazo senga fona kutana na mkonza mboka Fachi Beton il faut kutana ye na ko pese ba projet na webse makamena suka pe na ko senge mbongo wana zala kaningwa wana ke tete na suka na ko bete matolo donc voilà donc moni lelo ba konza mboka na biso to moni pena ke ndenge volonté zana auto filmer mama ye mosin sakapashi mama ye moto ebaka kala banya ngembo banya rukul banya kombe kombe banya u ba elefa nangu mabima bandoki to mukili mais lelo ba komi ko tonga ngoli susu mati donc en tout cas faut remercier Fachi Beto yango to fandi zobite te comme nango mama Marthe pour modèle azo tongela ngwana comme mama Marthe hôpital wala des fois te ya on a ça même Sankara ya présidence pour nga Sankara de kuta présidence pas ça bazali ba Sankara baza partout au moni nga dande na sala école ba Sankara babima partout na sumu to na ko bando lobaka te nga na za batu fona tikaka tama ka musuna bige no moi si nzambo dile manzaka lokwa zo kende Londres lobaka ah bon OK no dila odila zo kende mais o mususu akwiti mo to memeza te pour to tala ke soki to bito memaye abana ko mela depuis aéroport ti akokwela biso kao na Londres mukoto kozonga ekuteka na kwiti ngabi azela muke l'état na bana ko délivrer ye ndengwana mais yom to solana c'est le tout ne somi kinzesili Tunaye. Après monsieur. Tunaye. Miniature. Tunaye yaya. Koko maka maka munanga nengo ne mwana na modèle na beta ya comprendre te.
Il y a un moment où il fait ce qu'on a indiqué. Atika Kodiembela ba stade abato. En tout cas, on peut sa félicitation. La 5e génération, nous sommes à stade. Le Fally Poupa na Bengaye, c'est le mec qui a osé. Fally Poupa, en tout cas, les mecs qui a osé parce que tant qu'il a osé, bah n'inga ne peut pas y. Faire chair de poule, c'est le mec qui a monté de quoi il est capable. Bah tu vas y que non, on a tangati. On a tangina nani Roi Baudouin. La tangina George Bush. Ah oui, François Mitterrand a ma classe mi. Après ce que Richard Watanabe, c'est le mec qui a peur de rien. Donc c'est un courageux. Il y a un moment bangonio so 3 na benga bango sikoyo les premiers. Donc na sangi bangonio so les premiers. Ba na ba classe. Ezana ba tumo bo bino so bima les premiers. Siko faut ba virgule mo et différencier bino. Siko virgule on a été. Pour virgule on se commence la 3e stade na bango ba 2e ba 5e. En tout cas faut te féliciter ba jeune wana. Pour 4e génération et beta lelo na minito yo relève comme assuré. Lelo que l'axaké lelo so ba wera ba jibe ba tunyo so ba zate donc relève eza assuré. Donc en tout cas na pesi ba artiste nyo so mbote et puis voilà kangi misto sambeli na pesi ma papa wera mbote Seigneur Bible mampata. Oh Seigneur bana wera ma yele ko le kabana Donald Trump Seigneur. Au secours. Na pesa Madou Djabi mon boss na pesa bambote. Ah Madou Djabi na pesa yo nini mon boss Samba Bachili et puis oh son excellence Nicolas Kazadi l'argentier de la République Moutema Malamu ana souci mboka ana souci mboka comme lokola New York et comme lokola Miami Seigneur oh Nzambe na ngai oh Seigneur Nzambe na ngai mokolo na kozwa banite atakala wabile nya Londres déjà ngana ke bon ouais ça peut quoi faire no pembo tété coiffeur kitoko ah nani ngombo ça paka comment on équipe Moïse Lox na PC bambote asala ngo kitoko makasi Moïse Lox na PC bambote et puis l'association na biso ba célibataire na zoluka batu tu as ça déjà azoluka batu et puis azoluka batu pour naza déjà na Saint-Valois naza déjà na Gimalela naza na pasteur Moïse Mbiye abeda shunde to suspendage pa uchobala to lobi maintenant yezala raté to yoka na to tika célibataire à vie yoko ko bala beda chou pourquoi ça libiso boy vraiment donc devra batu nyo sope bo divorcer boyaya na basi na mibali to banosala ba sortie ba prière c'est bien et banozanengo monitor na problème na Congo moi ça ko azolula mobali mazo bangoloba c'est ça mobali pas zolula moi si mazo bangoloba yo fongoli je siko biso sko to esko ba célibataire to kutana ata bo bangoloba mais lambo bien muta comprendre ata que lambo bien ba ngo ba compliment oui sozo ko linga te tout le monde n'est pas dragueur si ozo mona do ezane ngwana mais na début des émités photo sur la nanu moment ba sorti attends sorti comme ça nganda c'est ça le problème donc ba sorti c'est belé beaucoup ko ça peut ba roller bien oui zelo mo na sali et to bando kutansa batu mo siko to ya neti moi île de la tentation basi ba même 60 000 balles pe 60 to fana ndako mo 2 jours total a soki to ko kanga mitema zane ngwana za ba test ba célibat ça bien donc voilà en tout cas merci no koto pe mbote no ba tiwatu nanga gina encore yo miso ba na téléphone te Angola déjà po de nanga greve foti la matita liebo singa fumba zola mbwa batu balia mbongo ne ba bosana mais biso za ba ingrate et puis chic bazola comportement kenda azali na bisio wela nga su batu te azali talaka banderson na yimbi na bisio et puis siko ya teo zambota mutalia ka dollar elala te tikabo ya teo zambota dollar nega bima na banque soka chiffonner pas changer au simba souste voilà yo dia ramasser c'est ne pas voler mutamba sombo peti siko nde il faut na présenter yesko mabena yesoka présenter ozana problème ya bando tuno ba problème ozana voilà te atawani ngwana moi malamu makasi c'est bien mais boki la rappelle Mama Chimens na Dubai Paulo dos Santos babi Paulo dos Santos nazo kwa kaizaka na bwaka kama mutu na Angola o mukonza ba banki nyoso Paulo dos Santos akatsa Angola mutazala mbongo koleka zati et puis King Lover balobi manager abeda Chour donc des fois King Lover obena bwaka Mama Chimens Mama Chimens akatsa Dubai Chimens Cargo Mama Chimens Cargo na pesi vraiment ba salam Mama Chimens Cargo yo zara nengwana okasinza na sepela na émission na bino mona ka bota alors aba comportement lo Eric Mandala comportement lo Eric Mandala Eric Mandala batu bakanga bana ya confinement pesa avion batu baya
tika boy. Ah, ya tika. Nazo bisa ya ko sakana te. Oh. Mama nga ke na ngai. Kende pendant misa ma grenade. Makena mais to sukia. Na mateya nyonso na église faut kanga mateya. Ba ya otuna bino mateya ki nini? Yo faut kangelo moko selo ala la kamunoko polele et puis kolomi kinza. Et puis yali kukuma. Tantan. Capage TV. Capage TV.